petit na ngai oza mal bouche ozoloba trop mais ozoloba bien te. États-Unis c'est DV loterie nani ayebi te ke no yo kendaki États-Unis na mbongo ya DV loterie awa nde toza watano na kitambo donc na kanda wana na kitia veut dire que bozono ba po masuba mama ba Hervé yo na ken pia na boa salité omo ken ono kumisana boa sali go ana na omoni oza ndako ba Hervé pitopale mwana na ya salité wana ayelongi bien te lokwa ngubuli hippopotame ove no ken pia na nona lata kaleso munene na vert tala kaleso munene na vert et puis ken pia na degré makwanza punition wana États-Unis longola bilamba sokwa na piscine ba omona degré ndutu alaka nango awa bana kid bana poto veut dire que vous allez redressement veut dire que redressement forcé parce que petit mo bali boma alinga bunga donc faut ce qu'on expliquer makambo ndenge zali premièrement petit na ngai Hervé pitopale nga René Abiri na na massa na ote na niveau des études na tangi na nous trop même na famille na bino mutu monta tikala kotanga lorola nga petit na ngai oza mal bouche ozoloba trop mais ozoloba bien te. États-Unis c'est DV loterie nani ayebi te ke no yo kendaki États-Unis na mbongo ya DV loterie petit na ngai wana eza ba via ba chance petit na ngai yo kasi kozala na États-Unis eliko loba nini petit na ngai tu n'as rien au sale l'autre côté vaut mieux na vivre na passe ya kin ke na vivre na États-Unis na mboka nzala mboka oyo tala yo petit na ngai yo Hervé awa nde toza watano na kitambo donc na kanda wana na kitia veut dire que bozono ba po masuba mama ba Hervé donc Hervé yo na États-Unis mama na bino na kin et puis awa toza na po ya maya makelele na se donc mbula soke beti ndako echoli de wana ba po ya masuba ya mama ya Hervé donc ozotia ba orgueil osimbi clé vie moko boya passe ya la canon États-Unis wana azona no ketcha nyongo donc ya simbisio contact o tango pena lisapi zo bimalo petit na yo Hervé yo na kina yo bata nzela auto école yo na ken pia na boa salité omo ken ono kumisana boa salité petit na ngai tala loba makambuto ko loba me ko finga mwasi na ngate parce que na ko redresser yo ken pia na wana pourtant information yo ebite ken pia na bando e pa Karine abando la le pa Karine abando soube pa Karine abando sokole pa Karine ken pia na oyo lobana combien de fois ngana eda ken pia na ayebi atande ba komarata ke papa vient ken pia na ayebi yo moko nanu Hervé Hervé lelo komo loba petit na ngai na ken no signé lo ba papier DV loterie oyebi atande ba komarate yo ke États-Unis profiter kota ta ba cours de langue et puis français yo na États-Unis ta français bi lobati petit na ngai nini kakako ngana no na Congo awa am speak very good nice English petit na ngana ko explique onde ba loba anglais petit na ngai yo za awa ba formulaire réseau ya awa petit na ngana no remplir banini tout ça na remplir banini tout ça na signer ba signature so lelo na bike na kendelo na ambassade États-Unis na déclarer yo zonga na kina songa na mutama be petit na ngai équipe nationale omoni ko envier omoni de bo envier mais ta sugo ana la omoni oza ndako ba Hervé pitopale mwana na salité wana ayelongi bien te lokwa ngubuli hippopotame aluka succès po yebana il faut finga René Abiri na mwasi na ye petit na ngai na ville na est-ce que yoko so mwasi kitoko lokola Lydia Kapajika et Puche Mangengela 10 000 fois ami d'achati encore petit na ngai eza nini ko Cornelia Dusi Givenchy Willy Moucheni code mondial mboka o Paula Schengen kilo Londres bolanda biso bo comprendre toujours mes chers amis oezali ndaku ya ba Hervé pitopale a tozala mai zoba matiti wana botaka pembeni ya mai donc Hervé donc orgueil ozotia wana ya pamba na ebisaki onga na odimine yo donc équipe nationale les équipes moko boye oezali association te mais ezali équipe to se réunissa to fandisa mana kata idéologie moko eza amour veut dire que to se soutenaka biso na biso mutali kola mutu azate biso tout idéologie même morale na équipe nationale petit na ngai Hervé combien de fois ken pianana ayapo Karine Mokonza Fulaye ye ken piana le kasuna direct TV combien de fois honorable Zakari Baba se abengana ngam no ke sengele ba pardon ken piana ko reçoit honorable Zakari na français te vous comprenez ngana so na honorable na français yo lo ba ke ngana na kuto na nani petit na ngai ngana ye yo kimi ngana ye oui c'est vrai ken piana déjà au sala na direct TV ngana ye yo okimi okimi mbala moko petit na ngai na design na beauté yo to ebaki ono na kina otambola kolobakalo batu boalaka na États-Unis bosala constat oyo
dans un roulage ya États-Unis botikela Hervé Pitopale mutuka te parce que akosala ba accident ozala vraiment catastrophe azala na problème ya crâne Hervé Pitopale ala la problème à crâne ah non na kina wa mwana mwasi tikala kolinga ete petit na yo bi savante yo Hervé yo bi savant petit na ngai combien de fossé nga ba safrabiri non kita mayase na zo no moi savant et puis diamba olinko tika to mo diamba tina États-Unis petit na ngai na ko diminuer et puis ndabo na ko affronter petit na ngai États-Unis na kutote na ko yo et petit na ngai yo Hervé na États-Unis oh là là no place mon est salité non ya bien té yo oh là là ba tande le toko na douche pour là yo Hervé et l'ambanya danger depuis que États-Unis de olati et l'ambanya danger depuis que États-Unis de olati a tozana ba analyser zapa nzamba vitesse pire petit nanga moko petit sai musée ye moko simbi image Lionel Pro balobi trace RDC de makambu petit nangai omoni ye bozi da palpite omo da trace de GE dana makambu nango bokokate donc toyebi yo petit Hervé omelaka ba diamba ochaka ba biloko makasi otango bosenge wala so otambola na kindongo lobaka makambo lobaka et ben raté quoi makambo lobaka et ben raté petit nanga wala na problème à crâne moyen à répondre aux exaté mais aux nos premiers soins donc toza dans na palais veut dire que no bimisa siko mama na bino ba mona oya no ba po et puis no kanga ba po masuba mama na bino no kenango ozo comprendre nazo kanga ba po masuba mama na bino donc petit na yeba na yo journaliste wana nzala wana yo wana États-Unis no elongia bien te elongi lowa ve mangobo petit na ngai yo journaliste na yo poste pe micro pour ba finga rena bir ngana bino tono na niveau morota ngana star ngana petit na ngai c'est quoi ça yo na odimine yo Hervé oloba bientôt ebinga na muta mbanga na tangi na no trop te na moni na oloba boya ta mususu ela que ça te aux chance CP là prochainement on répondre aux sources pour la monde on ne mélange pas les patrons et les domestiques yo zala domestique combien de fois là les pana biso suba na mbetu na benga no ve no ken piana no na lata kaleso munene na vert tala kaleso munene na vert et puis ken piana degré ma kwanza punition wana États-Unis longola bilamba sokwa na piscine ba au moins na degré nduto ala nango awa wala na bela nduto ana makwanza awa tala makwanza yo jeune garçon yo muta mwindu opakola nyovi petit Hervé yo la lokola sapatu nzambe Hervé petit et qui États-Unis c'est des loteries za calme mona ngana ok no Côte d'Ivoire ok en Afrique du Sud ok partout au monde ngo moni zuwa ba sointe héritier watana begoga moto na tembe la pulga la cosa nostra balobi l'ambassadeur de la paix. Donc Mouta Botoli Weranson le roi de la forêt trophée qui est ambassadeur de la paix parce que Weranson on salango bien té donc yenda au salango bien vu kaza jeune bomona ki déjà zala ki en Europe bien 54 mindele yemoko congolais et puis azolo bana anglais et les gars qui vraiment qui toro makasi merci Mouzé boucle.